Voilà, Bandeko Batali, il y a Canal Congo TV, tout ce toujours dans l'événement, il y a le 12 octobre. Tu as vu que numéro tu les que makambo beleza ko bongama. Tango ba annoncé ko tonganzela ya nkamba mbanza ngungu, to mbanza ngungu nkamba directement to moni fondation moko ye c'est une ONG. Ba ye na esprit mususu pona bango, il faut ba construire bandako ebele na nkamba et ba lona. Donc c'est encore des projets où ils ont bâtissama. Batebele ba ebin kamba Nouvelle Jérusalem te. C'est le moment où il faut vivre makamezoli kana kamba. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau en kamba sous la bénédiction. Il y a chef spirituel Simon Kimbangu Kiangani. Ces gens qui sont venus, bango moko baroloba, pourquoi bazawana nini balingi ba ko sala kamba. Je vous laisse suivre mesdames et messieurs. Comme je vous avais promis, qu'on va toujours essayer de vous mettre au parfum de tout ce qui se passe en kamba Nouvelle Jérusalem. Regardez en image, bandeko oyo, makambu, bango moko balobi, devant le chef spirituel, son éminence Simon Kimbangu Kiangani, et le conseiller direct, Papa Zako Kiangani, le général. Regardez. Mama tomoni bino na ONG Demonene ya Safe People, bolingi kwa kompani Église Kimbangiste na makambo ebele. Tomoni nzela ya Papa Simon Kimbangu monaki pasi po ta ko bikisa lokoso muni na peuple congolais. Et si epesa minzela po to kosalema. Alors eloko nini bokoko loba na biso o to eloko kambo nini to kozela de la part na bino oyo bo s'attendre nango biso le peuple congolais to biso église kimbangiste. Biso eza ONG Save People. Toye ko aider na église kimbangiste à travers fondation ya Papa Simon Kimbangu. Toye ko aider na ba tozo na ba investisseur bazoya ko sala bilanga ko aider na kati ya bilanga pour peuple toujours azaka na besoin ya biloko kolia. Toye pe pona ko sala ba nani ko sala ba construction tozo na ba investisseur bazoya ko tonga bandako pona batu nazo batu bozoye batamu tozolia azaka toujours na besoin ya ndako ko lala yango na tozo ya ko aider babiloko ebele tout ça belé logement logements sociaux toujours ça la bilanga toujours ça la élevage donc babiloko vous allez belé vraiment tout ça vraiment to sepeli kutuna ndenge président asali atiepe date wana les 12 wana nazonga neti biloko misatu bala moko ezaki mibale komi misatu. Donc tozo ya ko aider à travers biso pe to sepeli ya trop pour et fongoli biso nzela biso pe to ya ko nzela on appelle ko aider biso nyonso pour to ye vraiment awa na kamba to ye ko sala musala to ye ko aider vraiment l'église Kimbangiste à travers fondation Papa Simon Kimbangu. Ana kamba tomoni c'est ba croix américain citoyen salami pona nini et puis tomoni pe musée wana salami pona nini ba œuvre bokotia na kati ya musée et ko buta wapi. Histoire ya église Kimbangiste ezali pasi po bato ba comprendre yango puisque makambo tozana yango moya ko comparer yango na ba église mususu ezali te. Tozali kotanga na kati ya Bible bazali koyebisa biso na ba différents chapitres na ba livre oyo eza na kati ya Bible. Tozwa exemple ya Somme 147 verset 2 eza koloba ete Nzambe azali kotonga Jerusalem ya sika pona kozongisa bato oyo bapanzanaka baya kozonga. Ba afro-américain toyebi histoire ya Afrique ete esclavagisme enyokolaki biso mingi bandeko na biso bakendaka. Biso toyebi ete bakozonga pe babandaki deja koya awa na nkamba nde yango papa lokola azali mokonzi ya milimo ya batu aza na posa ya batu nyonso. Abongisaka banda bapapa bazalaki bango misatu batiaki libanga ete totonga bandako ebele 350 maisons pona koyamba bandeko na biso ba noir américain ba franc américain tango nyonso bayaka basepelaka mingi tango bamonaka bandako totongela bango malgré kokinano 350 te mais ezali cité na bango soki baye bazala à l'aise baye baketo zongi na mokili na biso bakolala ofele bakolia ofele ndenge papa Mfumalongo awuti koloba tango bakoya tokomonana na bango bino pe bokomona bango bokosolola pe na bango. Pona musée ezali pona bokoko na biso
bato mwindo tozala très fier tomonaka kuna na Palestine na Israeli ya kala bato bazokende na pelerinage okoyoka balobi nkolo Yesu azalaki kotelema awa ntango azalaki koloba me biso toza na chance ya mingi lisusu koleka toza na bilembo ebele na banzoto na bango na bisika basalelaki mosala na biloko oyo bango batikaki lelo par exemple soki totuni balakisa biso kiti oyo nkolo Yesu azalaki kovandela na Israel ekomonana te soki tolobi balakisa biso bilamba oyo atikaka parfois ekomonana te me biso awa papa azali kotonga mize po ete histoire na biso na batribi nyonso Afrique mobimba moto mwindo voire même bamindele histoire na bango nyonso ekozala na kati ya mize Simon Kimbangu ezali mpona kobomba bokoko na biso bato ntango bakobanda koyaya mokili mobimba bayeba histoire na biso bato mwindo ezali ndenge nini nde ntina ya mize Simon Kimbangu yango wana ezali toza na yango tobombaka lokola chaîne oyo bakangaka ye tozali na yango depuis 1921 toza na yango epi tono oyo batiaka ye basudaka na lutendele babwaki ye na mai tono wana toza na yango toza na biloko ebele ndenge tozotanga yango ezali vraiment na bilamba biloko nyonso toza na yango na bakaye azalaka na yango azalaki kokoma écriture na maboko na ye toza na biloko nyonso wana ezali awa na nkamba na Yerusalemu mususu eza na poto bamikanda mususu eza na poto tina baprovince nyonso tina bapays ekoya toyokanaka deja bango moko bakoya kotika bandimaki bakoya kozongisela biso yango. Voilà, bolandi même na bambuta ndenge balobi. Nkamba se construit. Nkamba eza ko continuer kokoma ville moko munene. C'est dans la prophétie. Bato ba yebi maloba ya ba papa. Lelo ba kokamora te ndenge nkamba eza kokende. Je crois que bandeko bozana musika ça fait longtemps. Vous attendez kokoma na nkamba te mais si tu es très loin, moi je t'encourage à recontribuer parce que au bout de 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans, tu ne te retrouves même pas. Parce que tu n'as pas contribué. C'est le moment de contribuer parce qu'il y a des choses grandioses, sérieuses. Oyo, et ça dans Kamba Nouvelle-Jérusalem. Vous le savez, tout l'accès ibino récemment bande quoi dirigeant, n'ayez pas ça là-bas bon pour nous payer na fête na bango, bon mon qui image à l'appui. Et puis, vous voyez que batou est belé, bah côté en Kamba le 6 avril 2021 pour nous célébrer centenaire. Voilà l'occasion pour nous bande quoi belé oyo. Bazarolanda biso bayeba que Kamba il faut etongama. Voilà pourquoi chaque jour qui passe papa zo senga totonga Kamba parce que ba mabota ebele et commenta na Kamba et je sais que bande ko belé ninga bazolanda émission boye bazo kozwa pe courage wana pour que bango pe ba contribuer parce que la bénédiction s'arrache ma pamboli balukarango koluka. Ça c'était juste une partie essentielle tout ngai tout la bino boloyoka bino moko par rapport à bateau bazoya pour reconstruire. Ces gens-là ne sont pas kimbongistes. C'est vrai qu'on est kimbongiste naturellement en tant qu'Africain, en tant que Noir. Mais baza baptisé kimbongiste. Et M. Bazaroya, après avoir découvert au babengara massive, ba miracle, bikamwa. Mais ces gens-là se disent non. Au-delà, il y a business, au-delà, il y a nombre, il y a bateau, mais il y a un aspect spirituel au Moutounyoso et Sengeli à profiter, à bénéficier d'un Kamba. Voilà pourquoi demain, des bailleurs de fonds baroya pour que le musée Kotiambongo, pour qu'un Kamba est là, encore une fois, construite. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Moi, je t'encourage, mon frère, ma soeur, toi qui me regardes de loin, en tout cas, c'est le moment, contribuer parce que non, il faut y être pour vivre. Et papa Simon Kimbangu ne ment jamais. Ce qu'il a dit, ce sont deux choses que nous allons vivre. Merci et ciao.